Bonjour, bonjour, mbote, mbote, bandeko nanga, mes bien-aimés dans les seigneurs, na pesi biso mbote na kombo na Yesu Christo. Na ye bandeko nanga pona komemela biso message moko oyo nzambe apesi nga. En fait, eza 3 messages oyo nzambe apesi ngai. Naza na 3 messages oyo pona pesa bino mes bien-aimés dans les seigneurs, na rolandisa ngo sûrement nyonso misato kokoka te na vidéo moko. Et puis na komeka ko séparer pour explication vraiment ya makambo nzambe ayebisi nga ezala clair. Pona zala penda na clair na makambo yo nzambe ayebisi nga atindi nga na yebisa na peuple na ye. Tika tata zwa lokumu pona bolingo na ye, tika tata zwa lokumu pona bomoi na biso, pona santé na biso, azobomba biso na bomoi, azomema biso na promesse, vers promesse na ye. Tozo kende vers promesse, accomplissement ya ba promesse ya papa na biso, ya tata mokeli na biso, o ya pesaka biso depuis aloba na basali na ye bambula na bambula, tokomi na terme nango, tokomi na tango ya promesse wana ekokisama. Tika tata azwa lokumu pona ngo, tika tata pambola bino bana na ye nyonso to bozolanda message oyo, tika tata apambola bino, apambola bana na ye, apambola basali na ye, azongisa ebele na bandeko bazo soutenir ngai oyo basambelaka pona mama Dasa, oyo basoutenaka mama Dasa na mosala oyo nzambe apesi biso, biso nyonso tozo participer pona lokumu ya nzambe na biso, po mosala ya papa na biso ekende liboso. Tika tata apambola bino ebele. Donc ba message na ye nango eza misatu na séparer yango. Naza na message ya liboso na kopesa lelo, na kopesa message oyo nzambe apesi alakisi ngai livre. Nzambe alakisi ngai livre moko. Nzambe apesi ngai en possession. Po oyo nzambe alakisi biso apesi biso na maboko eza na tina. Po soki nzambe apesi yo prophétie, apesi yo pe kodi ya prophétie wana, apesi yo pe schéma, apesi yo donc afungoleli yo eloko moko na oyo ye apesi yo. Donc nzambe apesi ngai livre, apesaki ngai livre moko na ndoto. Nazo yebisa bino livre wana ezali nini, na kokota na profondeur na pesa nanu, na lakisa nanu nzambe alakisaki ngai bongo, na pesa bino maloba o nzambe apesi nga. Et puis après nzambe ayaki kolakisa ngai ayaki kopesa ngai mibeko mibale ezali eko se retrouver, donc spirituellement ezo se retrouver déjà na kati ya livre o nzambe apesi, o apesi ngai na bino ba Congolais. Eza livre ya Congo, eza livre ya mboka Congo. Ndenge tolobaka, ndenge toyokaki nzambe alobi na munoko ya papa Simon Kimbangu alobaki que ba Congolais tokokoma histoire na biso. Voilà, c'est de ce livre là qu'il s'agit. Eza livre wana yango papa alakisa nga na ndoto, apesi nga na simba ki yango na maboko na ngai. Nazo yebisa bino makambo nzambe alakisi nga par rapport à livre wana. Et na kati ya livre wana nzambe ekopesa nga mibeko mibale. Eza na kati ya livre wana. Donc ezali histoire ya Congo oyo nzambe asache alakisi nga mibale. Eza ebele me nzambe alakisi nga mibale. Yango na obi 3 messages na ko partager yango. Donc nazo kota na message nanga ya liboso na yebisa bino makambo nzambe alakisa ngai, makambo nini alakisi na misu na oya lobi na maloba. Avant to kota na message to tika ngonga wana maboko nzambe, tokoki kozanga yango te po ba révélation oyo et kozala bienvenue te pa batamite mamabe, et kozala bienvenue te pa ba jaloux na biso, ba jaloux bana nzambe, ba jaloux ya peuple Congo, ba jaloux ya moto moindo, ba kozala nesengo nango te. Donc ba oyo ba kozala nesengo nango ezali bana nzambe bazozela makambo oyo et s'accomplir. Yango tokoki kokende pamba te bitumba ezaka makasi, yango tobengi tozo belela nzambe na biso abatela, tozo tika moma oyo na maboko na ye, banda ne bandeti suka azala na biso abatela biso nyonso. Na ngai ndeko na bino na memi message na bino bana ya nzambe. Donc to bondeli to tiki mama oyo na maboko tata nzambe. Père, merci, Père de gloire, tata na biso mokeli na biso, toye kozongisa lokumu epai na yo lelo lisusu pona grâce osali biso papa ya kolakisa biso makambo, ya kolakisa biso mabomba mio, ya korevele biso pe ya kopesa biso papa, ya kopesa biso, ya kokotisa biso na kati ya promesse na yo, na kati ya bilaka na yo papa. Tika kombo na yo ezwa lokumu. Toye kozongisa lokumu epai na yo papa po oza malamu. Oza malamu papa, tosengaki yo te.
tozala ba congolais tosengaki yo te opambola congolais opambola moto moindo opona oyo poni okela biso nyonso olingi bana na yo nyonso. Mais tu as dit dans ta parole que tu t'es choisi un peuple comme tu l'as dit dans le livre de Joël Mobimba. Tu ne parles que de ton peuple comme tu l'as dit dans le livre de Sophonie. Tu ne parles que de ton peuple, papa. Yango tika lokumu zonga pai na yo biso toza reconnaissant, papa. Toza reconnaissant na oyo sali biso oyo poni biso oyo lakisi biso po toza na connaissance de ce que tu es en train de faire, car tu as dit tu ne fais rien sans prévenir à tes enfants, à parler, de révéler tes secrets à tes serviteurs, à tes prophètes. Tika kombo na yezo lokumu na kombo na Yesu Kristo na batela manase na loboko no makila no bomba biso puissance a kombo na Yesu Kristo za la barrière na biso na bitumba nyonso ya monde ate na bo batela bana na yo nyonso bazolanda message oyo opesa sous connaissance mingi na ba serviteur na yo ba olanda message oyo ba servante na yo ba olanda message oyo na bana na yo nyonso tu ofungula biso miso ya molimo na matoyi ya molimo na kombo na Yesu Kristo. Amen. Donc voilà mes bien-aimés dans le Seigneur na kotimba la moko na message oyo nzamba la kisinga ya liboso. Message oyo nzamba la kisinga ngo ça fait un temps, c'est ça dit peut-être 2 mois. Mais tant nzamba la kisinga ngo na comprenait qui pensa te pourquoi nzamba la kisinga message ona. Donc nzambe moko arrêté na nga puisque message apesa nga ayeba ki kezaki complété. Message ya liboso nzamba la kisinga na lali. Mes frères et sœurs, namoni soudainement na vandaki. Kovanda na vandi namoni livre moko ekiti na maboko nanga et apparaître de nulle part. Namoni livre beaucoup moko beaucoup livre ya munene ya épaisseur ekiti na maboko nanga. Na simbi livre wana na couverture ya livre wana ezaki fermé. Livre ngo ezaki fermé, ezaki ouverte. Na couverture ya livre wana esika nzamba memaki attention na ezaki na couleur ya livre wana ya buku wana. Buku yango ezalaki pembe. Pembe yango ezalaki ezo comme si ça brillait. Ba pembe moko comme diamanté comme ça, ezalaki ko briller liko nango mais c'était blanche, tout blanc. Ezalaki pembe na couverture nango ezalaki pembe et bakomi ba lettre bakomaki d'abord ezalaki en or, c'était écrit en or. Donc na doré, voilà. Et ça qui écrit na doré et zo brillé et bakomi Congo na ka bakomi Congo likolo ya livre wana bakomi Congo na or. Si qu'on a vandi na zo talango na moni livre ngo za pembe na bakomi na or, si qu'on a zo zela nzamba zo disposer ngaye moko disposer motema nanga po alobelanga makambo oya linga alobelanga. Alors mes bien-aimés dans le Seigneur, eze sengo mingi, eze sengo puisque na comprendre na suite de temps ya ba message mususu nzambe alandisi o na lobeza misatu no pesa monyoso misatu na comprendre lo ni nzambe alingaka yebisanga eloko azo yebisa biso pe eloko nini nzambe azo salela biso na yeko comprendre ngo. Alors nzambe abandi yebisanga boy na voix audible ya nzambe abandi yebisanga boy mukanda oyo simbi omoni couleur à couverture nango eza pembe. Nzamba bando pesanga signification en couleur blanche. Tango asisi couleur blanche na ozonga pona expliquer, abando expliquer nga signification en couleur dorée. Abando expliquer nga pourquoi eza écrit na doré. Et après ayeko yebisanga tina ya livre wana na suka. Donc nazongi sikona explication na discernement o nzambe apesa kingai. Explication à expliquer nga pona comprendre nini azo sala nini azo loba livre wana eza nini. Alors nzamba azo yebisanga boye livre o na simba na maboko nanga eza histoire ya Congo mboka na biso mboka na ngai na yo bien aimé. Eza histoire ya mboka na biso oyo nzambe asi akomi oyo nzambe asa changer. Histoire ya mboka na biso eza déjà changé. Et alors nzamba azo yebisanga ke na kati ya buku oyo eza na makambo ya sika na komi po na Congo oyo ya sika eza déjà na kati ya livre asi akomi nyonso. Alors ayebisi ngai omoni couleur ya couverture po na nini couverture ya buku oyo eza pembe
couleur wana pembe ezo signifier sainteté, ezo signifier propreté, ezo signifier bonzambe, ezo signifier sans tache, ezaki tout blanc. Couleur a pembe ezo signifier bolamu. O na sali na mboka nanga, bolamu o Congo ezui, grâce au Congo ezui, sainteté o Congo ezui. Donc na kati ya Congo na histoire ya sika o tata akomi azolingo yebisa biso ke mabe kozala te, mabe nyonso effacé yango, mabe nyonso na Congo eza effacé. Mes frères et sœurs, eza effacé. Nzambe ye moko muta effacé yango. Na moni livre na maboko nanga. Alors nzamba zo yebisa ngai, non seulement histoire à Congo est basée désormais sur la sainteté, sur l'honnêteté, sur la justice qui est moi-même, et ça ngai moko mna couvrir en couverture on est nzambe moko. Nzambe moko mta couvrir Congo. Nzambe moko couvrir Congo et écriture wana ya doré à or et ça bon nzambe. C'est lui-même qui l'a écrit. Alors bi ceux qui ont moni na komi na en or, c'est moi-même. Eza bokonzi nanga eza loboko nanga nde komi histoire à Congo. Eza ngai moko mutu na komi histoire à Congo. Yango omoni ekomami na or. Eza na bilembo msu nzamba pesanga amila kisa en or. Donc ezali or massif, ezali eloko or epolaka te, or ekufaka te, or ato buki pardon, oui de l'or. Soki ato buki yango epanzalaka te. Etikaka or. L'obé à la faux or, mais sur les or massif, et bébarate, et panzanarate, et boukanarate, et ça la bien, et tikalaka intact, et ça a toujours la valeur. Assez présentable, bon, la qui s'en a makamusu et belé, il y a yemoko sali à partir à matière wana or. Yemoka lobi a commis yemoko histoire ya Congo, yasika. Mais bien aimé dans les seigneurs, avant Europe sanga biloko oyo se retrouver na kati ya buku wana eza lokola nzamba zo lingo yebsanga parla nini azo lingo yebsanga ke ye moko komi histoire ya Congo ye moko effacer histoire ya Congo oyo ya kala o tozo mona lelo toko monaka yango lisusu te lokola yebisaki ba Egypte bana Israël na Égypte ndenge Moïse azoloba ce que vous voyez aujourd'hui azo sa bana Israël. Ce que vous voyez aujourd'hui, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. Amen. Loba pena amen de konangai, poeza solo. C'est ce que nous allons vivre. Alors, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez, vous ne les reverrez plus jamais. Donc, Israël, nangonga que makambo nyonso bozomona pasi nyonso bozomona lelo bokomona ka yango lisusu te histoire eza effacée na moni livre wana na misu na ngai nzambe moko mutakomi yango mokeli ya likolo na se mutakomi yango histoire wana ye moko muta changer yango histoire à Congo eza changé déjà pe eko pesa ngai na bolingo na ye eloko nini oyo eko komama na kati ya mukanda wana nga pesi nga par wana azana basali na ye azana bana na tie na bilanga na ye ye moko ayebi ndenge azosala mais par o nzamba pesi nga na moni yango na miso e nayebi ke eza mosala nzamba pesi nga eza devoir apesi nga soki na tamboli na ye ndenge nazotambola na nzambe oyo ako permettre ngai na sala mosala wana mutu moko opekisa nzambe te mutu moko ta changer makambo nzamba lobi mutu te et nazo sa ndenge apôtre Paul alobaki je cours neti na stade nazo kima mbango comme un joueur pour na rater mission na ngai te je traite dur mon corps donc naza imperméable po nazo courir po nzamba batela ngai ndenge moko nazo pesa na bino liloba na bandeko nanga tokima biso so toza na stade po mutu na mutaza na parne na livre wana fo etonda la makambo nzamba lobi nako pesa bino deux messages nzamba lobi na olandisa ngo mes bien aimés po nzamba permettre nga na quelques jours oyo na apesi nga moi quelques jours
na pesa ba message na ye faut na pesa biloko na poza très important na bana na ye po ba yeba yango. Donc Congo désormais ezali couvert, ezalaka nango couvert bandakala. Nzambe avandaka na mboka na ye. Bible mtezo yebisa biso. So to fouiller bien makambo Bible yebisa biso Sion, montagne à Sion. So to luki yango eza wapi. Nga kokota mingi te na ba débat puisque toze belé to olanda message na mutaza na opinion na ye na o ya lingi kontima nga pe na ndima oyanga. Pona omona ngo na miso. Na ndima oyangai. Pe nyonso eza nango ka basé na liloba nzambe. Na zongi awa na lobi, so totangi Sophonie, totangi Joël, totangi Esaïe, totangi livre Daniel, prophétie, oyo Daniel apesa roi Nebuchadnezzar, ndoto roi Nebuchadnezzar a monaka, ezolobela biso sur 4 règnes. Tant Daniel a limboleli ndoto wana a limbolelaki nyonso so tokota na message wana atambala sima poto mona royaume nini oyo ezali makasi mingi puissant oyo Daniel a monaki tanga monaki statuette wana roi salaki ndoto amoni statuette moko so tokota na livre Daniel to mona eloko roi monaki pona fungola penza parenthèse wana te to kota wana to comprendre makambo nini nzambe aloba tozo vivre prophétie wana ya Daniel ya livre Daniel. Donc eza makambo elobami donc non seulement nzambe a révélé nga puisque nzambe a révélé ka biso pour accomplir maloba na ye pour to comprendre que makambo nyonso komama eza nango nzambe alobela penza biso eza fauté même so eza falsifié biloko mosusu. Mais eza histoire ya banani nzamba loba nini lelo tokomi na connaissance nango toko fungola parenthèse wana ya prophétie wana ya ndoto wana oyo Daniel alimbolela roi tokomi déjà na moment wana. Donc makambo tozo mona o nzamba zo lakisa ngai nyonso azo mimanga na parole nazo mona ngo pe nazo vivre ona miso. Donc livre oyo nzamba lingaki toyeba ke asi akomi eza pona bana nzambe o bazo tuna nzambe bazo poser nzambe ba question nzambe olobi nini nzambe ozo sala nini nzambe ndenge nini so mama dasa limwe mwa muke nazo limwa pamba te nazo limwa pona bandeko nanga po nzamba lobelaka yo pe apesa yo biloko musu na maboko il faut se consacrer. Il faut yo kaka nzambe. Soka bina nga zala na omona ki o permettre nga kate. Na meki boy na moni nzamba ofungola nzela te. Na zonga bo ofungola nzela te na comprendre que non. Nzamba lingi na vanda. Nzamba lingi na yo kananu ye. Et puis nga sa yebisanga clairement fona se retiraka. Ayebisa kutunga atindi nanga moko atindelanga na bandeko. Bandeko na bayo yebisanga lali na butu amoni nzambe aola kisengai na zana ye nzamba zo yebisa mama dasa yebisa mwana na ngai yebisa ndeko na yo ser na yo a se retirer ngai nzambe na na sengi a se retirer pona zana makambo yebisa tant na bando comprendre nante makambo na zo yebisa leki makasi il faut se retirer à mingi obligatoirement. Donc yango na sala kana se retiraka donc na limo ate ou bien quelques jours bon monité ou bien na vandi na bande na nga nga vanda te na nga makambo na te bande ko baebi na ko kana nga vanda te na za tout en mouvement donc na vanda rate na zui kiti na lali ba pongi na ko kana nga yango te. Donc voilà mes bien-aimés, na linga na ipsa bana nzambe azala rassurer baeba ke histoire est si échangée nzambe sa koma histoire musu spirituelle c'est komama pa kitisi yango komisi yango visible nga na monya ngo na misu nanga pe na simbi buku na maboko nanga oye moko akomi oyo nzambe tata ye moko akomi ba loi na yeza na kati ba mibeko neza na kati histoire ya mboka na biso eza na kati oye moko ko révéler biso en tout cas ngai na yebite soka sa révéler bato musu ngai nzamba pesinga quelques-uns eza plus de 2 mais mususu wana eza plus mibeko penza te mais o nazolo basikoyo ezali donc c'est comme la constitution mes bien-aimés voilà ce que je veux dire eza connaissance karte ya makambo mboka na biso mais oyo na kopesa mibale wana eza lokola
constitution na biso ya Congo et kozala na kati ya mibeko na biso ya mboka obligatoirement. Et puis c'est important na bana nzambe koyeba ngo avant to katisa to sala ba traverser o koke na bambula sika, il faut to comprendre makambo wana nzambe ayebisi biso. Donc voilà mes bien-aimés dans le Seigneur, message na yaki nango na préféré na pesa ngo moko mais à 3 na linga so na pesi bana nzambe boye et oblige kanga moko na yambango ko compléter message wana. Donc na lobi le quoi papa pesi ngai asaninga grâce même na misala nyonso tout na misala na ngai tout na 8 mois repos. Il y a quelques jours na kopesa ngo nyonso misatu po na respecter maloba ya ba ordre papa pesi ngai na komisa ba message na ye message na yaki nango yango wana soki tolingi to comprendre yango bien na bito kota na livre des promesses ba verset on a pesi so ngai na kopesa ndambu te na bato tanga verset bo na message il faut ko sosola ça, c'est toute une histoire. Na lobi bien eza histoire ya Congo. Eza verset moko te toye to suki na verset non. Eza toute une histoire ya Congo. Eza histoire mombamboka na biso. Yango na pesi Joël, na pesi Daniel, na pesi Esaïe, na pesi Sophonie. Nzamba lobel na Estras. Donc nzamba lobel biso mingi po na ba promesse oyo a pesa na banana. Il a un peuple qu'il a choisi, c'est écrit. Donc voilà mes bien-aimés dans le Seigneur. Sous qui message oyo, il y a beaucoup na biso ya Congo et si et comment mi histoire à Congo nzamba ça a changé yango yemo kwa za couverture ya Congo, yemo kwa za couverture ya Afrique pour ezaka ka Congo teza Afrique mo mana pe ça bino message pour comprendre. Eza Afrique mobimba et puis eza mokili mobimba pour na ko sauver humanité ko sauver monde mon banzamba ça na muto ya boité mais alingi ba ambaza la sauver to comprendre message bien to tordre message té. Donc voilà mes bien-aimés dans le Seigneur tika tata apambola biso na kozonga ko pesa ba message yo mibale o est important ça accompagner na message yo ya livre il y a beaucoup ya Congo na kozonga ko pesa ngo en tout cas soki nzambe na biso a décidé de musote po asia pesingai aval na pesa yango donc yango na lobi na kozonga par sa grâce à lui-même. Tika azalokula apambola bino azalokumu apambola bino merci na bandeko nanga otoza ensemble na pesi lisusu merci na pamboli bino pe na pamboli basali ya nzambe na ngai vraiment na lingi bino nyonso mingi mes bien-aimés dans le Seigneur. Mingi na motema nanga je vous porte vraiment tika tata pambola bino bo partager message o ko kitsa baninga motema opesa bango connaissance ko laksa bango qui a une histoire qui a déjà changé et ça o ya biso c'est changé qui to ça sous na même histoire te mawana makamozo ko manamboka na biso mbula ebeti batu bakufi ya ebele ata guerre na mukolo moko ata na Ukraine boma batu na mukolo moko bongo te et so baksa susu na baliwa na batu oyo bazo kufa na est bandeko na biso bazo kufa na bandundu bandeko bazo kufa modèle tozo perdre bandeko na biso nga nazo sambela ka nzambe nazo banzambe ka azwa lokumu po nazaka mutu je ne comprends pas donc mais nayebi qu'il y a quelque chose que Dieu est en train de faire. Nzambe na biso aza na likambo azo sala aza na makambo azo sala azo permettre, c'est lui qui permet toutes choses. Sera permettre te ça mate ama mutu pues à la détruire pema ya mutu po longa na kati na nzambe mutu fois décider avant azwa lokumu po soki to biso en tant que batu to jijango mabe to lela to silikela pe nzambe na minito baninga bandeko bazana pasi ba makile zo tanga mingi mais nzambe alobi nanga na changer déjà histoire wana ça veut dire qu'il sait il voit. Il sait tout ce qui se passe. Tika tata pesa bandeko na makasi o ba perdre bandeko na bango bazana ba pasi na yebi niveau nini na kokolo bate po pasi wana na mone bakisa mi susu batu na Kishasa ba kufa ki diswebele donc nzambe kaka azwa lokumu et apambola biso soki azongi te tozo partager. À très bientôt mes bien-aimés dans le Seigneur. Au revoir.